Il est là pour Kagame. Attends Koya. Fali c'était Rwandais. Il est là pour Kagame. Attends Koya. Fali c'était Rwandais. Il est là pour Kagame. Likambwa somo, likambwa soni, o lelo to mona na basala nzambe, tope na ba musicien na biso. Alors to ebite, so na cher bogenda rote yaka, so na cher bogenda rote ya bandimi, to bogenda ko luka pasi na bandimi, to ebite. En tout cas, lelo na olobela likambo yo po, na yoki pasi, kolanda mate ya pasteur Denis Les alobeli likambo ya Fali Pupa. Na yebisa rabino nga na boya ka Denis Les cité na boya ka ete po aza prophète de la nation o azaka ce qui a lobi likambo après quelque temps likambo na to mona ngweza ka réel pasteur Denis Les ayela biso mo ba matière ba pasteur ebele ayela ba matière vraiment ya ba pasteur na biso ba congolais ebele pi total pe to mona pe matière pe zala ya solo Denis Les ayana bablo mobwe na TV awa ayana mo secret mo ya bango na bango ba kati na bango ba pasteur so ka yena secret wana lobi yango awa to landele o kaka pu ezali ka moko ya solo alors nani yaka ete na lobaka pe mabe po na ete na linga toujours ko sala be émission na nga na normal na linga toujours ko sala be émission na nga bien na linga vraiment ko loba mabe ya batute mais problème o to kute nango awa eza nini bandeko na nga problème bo mona eza likambu nini o na elibino lelo soki tolobi tovanda kimia tolobaka te na mambo eleka na mboka na biso esala pasi esala toujours pasi epi eozala bien te naye kotombe na video oyo pasteur Denis Les prophète Denis Les azoteya na église alobi Fali Pupa aza Rwandais alors et ana batu mususu ba congolais mususu azalaka tango lobi likambu directement andimi yango atia yango mbamo donc andimi yango nandengo ndimango azo ko appliquer yango et puis akota yango directement na mémoire na mutu na eke ezalaka bongo de atali likambu wana ezalaka bongo te mais bino tango bolobi yango ya ndimi yango a mettre yango en pratique donc atia yango na mutu na eke likambo nde balobeli yango ezalaka bongo donc memeli yango pe bongo ke ezalaka bongo or en réalité likambo wana eza bongo te esala passe na motema na ba message ya mabe na réseaux sociaux surtout fali oto ekolobela lelo ape na famille ana bana ana mwasi soki lelo bolobi na biso bolibo faire croire biso ke Fali Pupa a Rwandais po akangaki photo na président Rwanda o nani na Paul Kagame po baliaki na Paul Kagame po bakende fête bazaki ensemble na Paul Kagame so lelo bo faire croire biso ke Fali aza Rwandais lelo toloba pe ke mama Denise Nyanke aza Rwandais lelo toloba pe ke nani papa na biso Fatou Beton aza Rwandais po to mona pe Fatou Beton bakanga pe ba photo na président Kagame to mona bango bakanga ba photo na Kagame la famille toi na guerre na mboka na lobaka toi na ba problème na mboka biso nde ba congolais to bunda contre ba rwandais et non biso ba congolais to bunda lisu biso na biso to koma ko bunda na biso et ya kitoko te biso to bunda pona ba biso nde to bunda ke tozana ba rwandais na mboka il faut ba kende
Biso nde to bunda ke to ana ba Rwanda na mboka na biso il faut ba kende ba kotika na mboka na biso te to bunda pona mabela Congo to bunda pona mboka Congo to bunda pona mabela bakoko biso nde to bunda pona ekolo eno biso ka lisusu wana to banda lisusu ko bundisa ka bato ba bandeko na biso eza kitoko te ba bandeko na biso fali pupa na to lobela wana fali Rwanda fali andeko na ngana yo fali andeko na biso na yebite ke fali a congolais biso so toyebi ke fali a congolais alors ezate ke po fali akendaki kuna bakangaki ba photo basala kiso nti obimisa ebo na miso abatu na église ya kitoko te lelo congolais komi kokanga ndeko ne congolais omona kabe basoda bakangi mutu mo opa monye longine eza mulai opa moni zolo na eza boye o azarwan toi na combien de Rwandais na Congo na biso o baza pe ba politicien o mingi pe ba konza mboka na biso ba yebi me ba camouflango toi na ba Rwandais belé na Congo o ba konza mboka na biso ba yebi me moye ba bimisa yango na miso bato ezate bazwaka likamwana ba camouflango da bazwi yango ba bombi yango ba batamisi yango moye ba bimisa yango ezate moye ba bimisa yango publiquement boye ezate bazwi yango ba bombi yango Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Toyebi likambwana totika opesa bandeko na biso wa congolais pasi totika opesa na pasi biso na biso totika ya kokosa likambu pona opesa na pasi biso na biso pasi non toloba likambu lolenge ezali fali ya Rwandais te pourquoi boke classer na raba Rwandais pourquoi boke classer na mulonga ba Rwandais tant que boyebi ke fali a Rwandais te ya kitoko te to bunda biso contre ba Rwandais mais to tika biso wana to ya susu ko biso na biso to ko miso ko bunda na ba Rwanda esika baza ba oseka biso yango bomoni ke baseka biso yango bomona ke ba oseka biso na lo bana bio toujours makambo ndenge zo kendela même bango mo ba Rwandais ba oseka biso ole biso to bunda na bango me biso ba congolais to bunda na biso tala mboka na biso ndenge baby Congo baby Congo bitumba na bitumba ozonga boye bitumba batu bana kimia te misale zate bana ba otanga ba classe malonga me misale zate tole la pona ngalo bana oka pasi na mboka Congo makambo eleka na Congo epi anga pasi mais parfois il y a des gens au ba comprendre raté toyo ka pasi pona mboka na tolela to bunda pona mboka Congo mais yana batu oyo ba comprendre raté peuple alingi nini peuple azanani batu ba comprendre alors la famille en tout cas na la bino live bandeko toyoka bandeko nde ba yekolela penza pona kolobela likambu ya peuple congolais nanti la bino tolanda live ya bandeko tolanda pena maloba pe ya bandeko o balobelika pona likamba peuple congolais. En tout cas, totika likambo yo ya fali azar Rwandais fali azar Rwandais te fer azar Rwandais te kofi azar Rwandais te baza ba Rwandais te baza bandeko na biso ba congolais kokende kokanga photo na Kagame yango tezo lakisa ke muto azar Rwandais kokende ko bakangi photo c'est tout
bakei bakangi photo akangi photo lokwa mutu nyonso akangi photo lokwa fachi ndenga akangaka photo akangi photo lokwa nani osusu lokola nani fachi akanga ba ma Denise baka to mona baona ba feti balia mboka na biso mutateka ngoka moni Kongo na biso bateka ngokala lelo to mona fachi azosala eloko te fachi azoteka mboka fachi ezalaka no ndeni liboso ezakane to mituna nanu ezakane ndenge liboso de omona kato banda onyoka mana likambo kala peut-être lelo et comme grave alors biso photo telemelango po bana biso baya koleka na ba même makambo biso to leki nango te bana biso baya souffrir te biso photo telemelango to apena droit au telemelango mabe wana eumela te il faut to telemela mabe wana il faut to telemela mabe wana mais biso na biso to bomana ba policier ba komo kanga batu nanko ba kangio na Congo o ba ebi ko zo no Rwanda te mais ba okanga nanko po famille to ba yo bimisa ba pesi amande $100 to ebi ke ba policier ba okanga batu nanko nasi wana boyebi ke ba policier ba okanga batu nanko mutasali ne loko te ba okanga o sale loko te ba okanga o ba monike le matocho mona dernièrement maman mo bo alelia on a TV. Maman moi leli ana TV pourquoi? Ba kangi mwana na ye. O ba mona keke longi mulai, zolo mulai se kaza Rwanda ba. Comment bo détecter batuka bo po ani mboka na biso na laisser aller. Na ba pays étranger, ba pays musu Afrique du Sud soke ba yebi ke o az étranger. Pays nyo soke ba yebi ke o az étranger mais na Congo na be étranger na biso ba congolais to andermo. Soku to kebite be étranger ba za na opportunité makasi koleka biso moko ba kolomboka. Tomo na nguna bendie tomo na ngo ta bendie nde ba osaka na ba congolais na mboka na biso moko ende asali maison azo ba congolais ba travailler ba ozo salaire a malonga te na mboka na bango moko et ça la ma jamais mais na Congo na biso tout est permis tolo bate mais tande bomo kanga batu ba Rwanda bino mo boko banani bakotisa batu wana nyoso na mboka na biso bapesa permission na batu tala ba indien basali ba maison combien na Congo ba chinois basali ba maison bien sûr chinois za partout mais ça na ba limite na ba pays musu chinois za azame ana ba limite lo musu ko sala te mais na Congo na biso eleki bino mo bo pesa valeur na ba étranger na bamboka musu biso to vivre na bamboka libanda o mona ke ba étranger bona valeur te na mboka na bango priorité za na mwana mboka. Mais na pays na biso za bongo te, na Congo na biso za bongo te, na Congo na biso priorité za ka na étranger. Na mwana mboka sa likambo na étranger sa likambo bazo valoriser ye po ya za na mbongo yo za na mbongo te. C'est ça na mboka na biso. Na mboka na biso eza bongo. Ale toloba te, botika biso toloba na biso. Boutika biso tolo barana biso eza vraiment pas super ma bande on nga abonnez-vous, commentez, likez sur zambala noa liboso continue na chaîne na biso en tout cas au s'abonner, au commenter, liker et aux amala muming na ngana signaler bino to pe na ebisa bino ke fali poupa aza na ye nanya za Rwanda te aza mwana mabele aza vraiment Congo sa ya tongo donc aza pena congolais de père et de mère donc aza mwana mabele aza na ye Rwanda te to tikolanda ba leson di o ezo bima ba rimero ezo bima to ka to tikolanda eza vraiment malamu mingi te. Merci na bino so bolanda biso to kutani mbala sima soki tata nzambe a zongite ka ndene bisaka bino abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso partout nzamba lolo pambola bino to landa na live na dotie la bino to ka bande ko ndenge bazwa ki vraiment temps ya koloba loba et ozala malamu mingi to kutani azalawana c'est ça te bishop mutawozalawana ezali au peuple opona. Okay. Mutawozalawana oza sama lukonde te parce que pourquoi biso to respecter constitution tamu bango moko ba violer constitution a mise reprise à plusieurs fois. Le rôle à bango, bakoke ko violer constitution et sans oublier bazaki na nzela ya ko changer constitution wana.
Donc, biso to profiter na yango to kolobaki bazali ben valide. Merci beaucoup, Bishop. Ok, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndekolanga Jansi, merci beaucoup. Voilà. Toke, voilà, na yokite babike, Ndekonani, on a vu message babike, pa Ndekobokecho à la kisa qui est longue na live. Est-ce que ça y a un sens à malam ou bien ma bé? Bon, je sais pas si ça y a un malam ou bien ma bé, à la kisa qui est longue na malam ou bien ma bé. Donc, pour la cagnotte, je sais pas. Donc, la Rolande Lango, je veux suivre. Rolande Lango, voilà. Ici, nous sommes libres, Radio IP pour Troc. Bonjour, Ndeko Troc. Ah, Bishop, naba na nenge ozandaka yo moko. Voilà, Fachi. voilà. Epa na biso na mayombe, balobi boye. Voilà. Soki oza na expertise te, mokonzi ya mboka akokima, akopalangana pangalangana, tia akoyi na mai. Voilà. Yebela Fachi. Oyo Bishop. Bishop, bonjour. Na pesi bandeko na biso nyonso bazolanda biso, 383 membres qui sont en train de suivre ici. Nga naza na Afrique du Sud. Bon, na sala na mboka Congo pour la promotion au Congo, ça fait maintenant 30 ans. D'après mboka Congo et Kende Liboso. Voilà. Pour ma bien ça de matobanda na Kabila, to comme na Fachi, to comme na Kabila le père, ti le lonanga zoko ni mboka. Le grand problème aujourd'hui en RDC est un manque à savoir-faire. Manque à savoir-faire est un nini. Et ça, les lobes aux centaines de millions de dollars que vous avez brûlés, on a projet à 100 jours. Et pourtant, voilà. Si ceux qui besoin qui 100 millions de dollars, bandego bozo la nanga, bozo la bato ya Fachi, bato ya Kabila, bato ya Nanga, 100 millions de dollars, voilà ce que ça allait, il fallait ça l'issabiso. On pouvait avoir un projet bien ficelé pour un chemin de fer au Bandalumbashi Tikisangani Kolera Kishasa. Voilà. Un projet bancable. 2, on devait avoir un projet bancable et la construction, il y a des hôpitaux partout sur l'étendue de la République. Donc, un projet bancable, ça veut dire des experts, experts mini, Congolais, professeurs qui n'y a dit vous allez en Chine, vous allez au Japon, vous allez en Allemagne, vous allez en Belgique, vous allez aux États-Unis. Les gens, bateau basi basala ba preuve. Au pesi bango 1 million, papa biso to dingi to za na aéroport mais amunene koleka abino. Boy inventele biso peut-être comme payer makasi. Combien? Oh 2 millions. Bon pesi bango 2 millions. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que devait être le projet de 100 jours. Mais bazo ba 100 millions bongo ezinda na maye. Wow. Fachi a des sources dans le projet à Chile-Gelo. Il n'y a pas de tribalisme. Le Chile-Gelo, batu baiba kimbongo, et eza ba Chile-Gelo, bango moko, batu na biso ba machi ba mumenu, ne bango baiba kim, tumsusute. C'est eux qui ont encore enterré le chef de l'État. Batu oyo, basali ke Fachi a zo kende libosete. Sango, comment je t'appelle, Bishop? Voilà. Voilà, voilà. Si tu regardes la personne, c'est un monsieur gentil, il est courtois, il est poli, ainsi de suite, en tant qu'humain. Mais en tant que gestionnaire, aza buté na bato baza na noix de coco na mutu. Bazo eba eloko bandela wapi esukela wapi. J'avais posté na Twitter nanga na lobby botongi banani ba building mi balé à Maria ni munene na Kinshasa. Oh nani ba tour économique so financier. J'ai posé une simple question. Boko sala un tour financier nini. Et comme ma place à ba théâtre à Mangobo na ba photo ba selfie. Nous so boyebi na ba fête. Et pourtant, la tour financière au Salaki na Congo, ça allait servir à créer ce qu'on appelle la bourse, retenir l'euro matériel au Congo, maximiser nos ressources souterraines, maï na biso, bois na biso, cuivre na biso, tout soutenir. Quand vous faites bango conseil, et kokota na bureau à conseiller moro boye, à kobenga na soir, y a combien? Et le président ne verra pas ça. Et c'est ce qui fait tomber Fachi. Papa, le président, Bato Balandaranga, Baebingaï, président de Makambo éducation, gratuité de l'éducation. J'ai produit, on a investi dans la Nyongwa Bank. On a mis au moins $500,000 pour produire un système qui va permettre à ce que nous puissions fournir 5 millions de kits scolaires. Naba élève nyonso ya Congo. Eza ya pambate. Eza, gouvernement a créé Otozo Benga, banani ba
comment on appelle encore les soutiens, hein. Il y a un terme en français, et donc, voilà. par contre, ça va par à $10, et les parents vont aussi compléter pour qu'il n'a pas en classe. Le projet, là, tout ça, on a accusé de lettres, il y en a une réception. Tout ça, voilà. C'est ça va conseiller. Vous allez encore à notre projet. Mon collègue Mboka Lobino, Tokotonga, Banzela, 38 000 km. C'est faisable, c'est qui, ainsi de suite. C'est faisable, mon conseil. Solution, en gros, veuillez prendre un système de stabilisation de terrain qui fait que le coût est 5 fois moins cher que Kotonga Banzela, Nini, il y a Goudron. Papa, Baboui. Vous comprendre. Donc, moi, je suis congolais, homme d'affaires, na vandandako, bakolo, na lipapa na likolo, aux autres à la piscine, aux autres à réfléchir, tu peux peut-être des propositions au tambour la tembe. Moutouneti nangaye. Au PC, la même proposition en dimi. Yo rosela. C'est ça. Vous élatez. C'est que bande on a comprendre et ça là ba salama pona ko finga bato et ça là ba to sala ba preuve. Nous avons des preuves ba ministre Kazadi. Comment ça s'appelle en Peter Kazadi à l'intérieur. Il est venu ici à Kutakangai à Ebinga bien. Vous comprendre. Natia est opé sa proposition pour stopper Bakuluna na mboka na Kinshasa. Comment entraîner les policiers bas à la moderne tout. À mon avis bien en tout cas qui toko. Voilà. Comment encore danger de mort voilà. Pour la police. Mais pour gérer l'histoire comme ça, il faut avoir une administration, il faut pétrole, il faut donc le grand problème à Fachi en ce moment, ce n'est pas qu'il est mauvais en tant qu'humain, mais il a raté l'opportunité en or. Ça veut dire PCA qui est chèque blanc. Il pouvait faire en 5 ans, le Congo devait devenir un pays économiquement fort. Nanga Zoya, et ça appelle paix, pas Nanga. Bato, Bandeko, vous avez un Rwandais. Mais les Rwandais savent que le Congo, c'est pas leur pays. Ils peuvent accompagner Nanga, mais ils savent que c'est d'abord minoritaire comparativement aux Congolais. Parce que ça va prendre juste 2 ans pour les Congolais se réorganiser, comme les Rwandais. Alors, les Rwandais connaissent ses limites. Mais dans minute nanga zoya, il faut payer que sans expertise, bitumbaso bandara côté à Rwanda, Rwanda accompagné pour changer. D'où expertise na mboka na biso, il faut ezala obligatoire. Donc, nanga commis la première des choses à Rwanda ezala ba courage à la canivoté. Neti tata na biso ala la pongi na Kinshasa. Donc, on a fait des propositions aussi à Boy. Donc, je ne sais pas comment ces gens réfléchissent. Ils ont fait ça bien en Kanda. Ma solution est à pamba. Oh, et c'est un bon gouvernement qui 1 million, yo en a pote kuna. Voilà, conduire par train tout et tout. Au sera magie. On t'a appris parce qu'il y avait l'expertise. C'est ça. Les lots qui ont joué, on a nani bishop Kanana Congo, on a besoin de il faut amener des techniciens, il faut faire ça, il faut faire ça. Oh yebi. Mais bango bakanisi ke koyeba eza magie au matina moto au lobby makambo au bundi na batunde koyeba non. Et pourtant tout c'est fait dans l'intérêt national. Donc, je répète encore pour la Bishop. Voilà. Ce qui expertise ezate, ce qui fachi, na minute andimi expertise et robandela nini. Papa kendo luka kabila bosolola. Papa kendo luka nanga bosolola. Nde expertise. Manque expertise ezanini te, bakoya te, le Congo va gagner. Comme koya te, ça nde manque expertise au mutu ezo salate. Donc, nous encourageons nos frères de temps en temps, biso ba homme d'affaires, to kanisaka nini, logique. Et ça mieux que émotion. Soki boti émotion, marambo koya, nanga koya, batu ba koyamba nenge bozo mona batu bazo embela et tout. Mais bozo mona batu bazo finga na minute yo, po baza na munduki na monoko. Soki munduki koyi, il ba finga mona ndenge bolinga batu, ezai pas nanga. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tor. Merci pour participation à yo. Voilà. Donc voilà. Ndeko, s'il vous plaît, boti la biso ba j'aime. Tous à plus de 300 et quelques personnes, et ça malamu, so boti ba j'aime, ponato solo la bien. Potos, so boti ba j'aime, moi to solo la bien, exact, donc live est bloqué. Donc voilà, merci na bato bazocha, ba j'aime, pour live et tourner bien, voilà. Moutou, so, nazo luka numéro ya Bokechu premier. Na luka numéro ya Bokechu. Moutou aibi numéro ya Bokechu, s'il vous plaît, comme la numéro ya Bokechu premier, Bokechu. Viens la biso Bokechu. So ko za na numéro ya papa la biso Bokechu. Tindelanga bo numéro Bokechu na lukaye po balobi
Ce qui n'a frappé Boketu. Babi, nazo frappé Boketu. N'a benda l'art. N'a ida mbongo. Ngai. Donc, c'est pas normal. Mais voilà, ça, un koulou, tu n'as pas un bout, tu fais un lukaye. Na lukaye. Ce que ça, numéro de Boketu, combien un numéro Boketu a? Na ya WhatsApp, ya wa combien un numéro comme ça? Sauf aussi ça, la luka. Viens n'angai, papa n'angai. Comme ça, na ibako, solanaye. Malin. S'il vous plaît, partagez Tchabazem, tout ça, plus de 400, c'est bon déjà, plus de 400, partagez Tchabazem, comme ça, tout sera bien. Bonjour, mon commandant Gafa. Bonjour, Bishop, bonjour. Voilà. Oui, sous la radio du peuple, bonjour, Nabaninga, Nyoso, Baza, na panel, na Mondiza 408, donc tout ça, moi, est quoi. Voilà. Sujet à l'élo, ESA, changement, il y a classe politique. Politique, c'est ça. Mais personnellement, vocable, il fallait dire renouvellement, il y a classe politique. Voilà. Pourquoi? Parce que changement, là, comment ils ont arrêté, ka bato bazala qui tout changé, tout chia bato mususu, voilà. Ka bango na bango, quoi. Mais par contre, renouvellement et cookie, Kozala produit par une révolution populaire ou bien un coup de putsch quelque part mené par une junte militaire. Donc, au bandolo, démarche après la catholique, il y en a SCC amorcé les lots. Ouais, quoi aboutir à un changement de classe politique. Par contre, ça va aboutir au partage de responsabilités. Donc, après la catholique, il y en a SCC, ça là pour recherche de la paix, pour partie prenante, koutana, discuter qu'est-ce qu'il faut, mais quoi aboutir à nini. Pourquoi kabula gâteau n'engue zalaka, 1 plus 4, bimbaye, azana autant, nombre de ministres naye, Robert Waye, azana autant, nombre de c'est comme ça en fait. Donc, na mboka na biso classe politique est déjà ezolumba solo il faut qu'on renouvelle en mais on peut obtenir un renouvellement que par une révolution populaire ou bien un coup d'état, voilà, parce que oui, la rébellion aussi, non, comme Nanga, c'est ça, non, kosala ka allusion na Nanga te na moni au bandaki ko louer ba action Nanga azo poser. On peut pas juger quelqu'un sur ses actions en court terme. Au moni les loso qui La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.